L'histoire du jour, na wanga naka mwana te, izalaka circonstance ya vie. Izalaka circonstance ya lisolo nde tindaka nga na loba oyo na lobaka. Suivez l'histoire du jour na Dikina TV. Aux anneaux de suite, suivez. S'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez à la cloche de notification et n'oubliez surtout pas de liker. C'est votre façon de m'encourager, c'est votre façon de me soutenir. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous pardonne. C'était la vôtre, la championne, la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Suivez. L'histoire du jour, la Dikina TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez me suivre. La vôtre, la championne, on m'a dit Dikina Donekanda. La femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Gros coucou, n'abonnez pas sur Dikina TV partout dans le monde et c'est qu'à vous allez. Vraiment, sentez-vous à l'aise sur tous les nouveaux abonnés. Ici, c'est la famille. On se parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels. Il y a Dikina TV, mon vieux Benzi Benzola. Mon tokaya talo ya Suède, moi na maman Njeka. Lokwa ya yo bazi wapi lokola yo. Bana mokili mobimba. Boyo kalisolo. Ndeke mo salobi la champion. Na wanga naka bana na ngai. Te zaki circonstance ya vina bi. Oh. Na ndenge nini ya. Maloba yo munoko la champion na bete la bana Congo. Bana Afrique. Bana mokili mombali solo. La champion na osani na ko interpréter. Angona mungo na pilipili. Po ça là-bas. C'est bon. La champion na kuta na mobali moko. Vraiment. Na sepela na ye. Pas sepela na ngai. Tozo ki tan. Aka na poto. Na uta déjà kokoma na sala ki déjà 3 ans na zo ki déjà mukanda na ngai vraiment eleka ki malamu. Donc to solo la ki tellement ya trop na kuma déjà komimona ke na kuma ki mwasi ya mobali wana. Na kuma déjà komimona ke na kuma ki mwasi ya mobali wana. Ata na telefone to solo ka makambo penza ya vita loba makambo vi ba solo la ngo mbunzu na mbunzu fara. Ndi a invita ki nga na resto to kindaki to fandi to za ko solo la avant atuna ngai alobeke ngai James na lingaka ngana ona bota te na ko préférer pe na bala mwasi oyo nanu abota te. La championne mote mese kendaki na koma déjà ko nota ngana mo mbali wana na tanga ye ko tuna ngai abi Maria Lusamba esio bota Maria Lusamba habité nanu na bota te. Abila champion mais na tika ki jeune fille na nga na tika ki mona na nga ya mwasi na Kishasa. Donc bolunga mobali na mona tsino bike na bota a osa nini peut-être oboya nga sentiment de jeke ekome ko kende. Nde na sali nini na lobité na bota te mina za déjà na mona na Kishasa. Ici na bota to évoluer azaki mobali moko sérieux la championne. Azaki vraiment mobali moko sérieux oyo nanga ko perdre été to évoluer ki vraiment na tamuki pande kulinga mwasa ande koluka mwasa kubala vraiment na tamuki date pesa maki makambo nyonso tout et pesa maki fallait asala nini aya kubala ngai na yebisi ya na ngai na yebisi mama na ngaki te James ndenga zawana ayebite ke na bota nazo se sentir vraiment à l'aise mais il faut na sala nini na yebisa eke na bota la championne mamo ya bota ngabite zela nanu zela suki libale salmi ndoko yebisa ye grand sœur na nga na poto awa ya bengi sangai alobite zela grand frère pesu na pota bi petit mutu déjà yebisa ke ya sala nini alingaka mwasi oyo abota te po ye nanu abota te yo kanisi nini la championne na sali nini na yoki penda conseil nde famille epesi lokola ye ande kufanda na ville mususu na mboko nga na fandi ayeli ko pesela nga mbongo na poto linga kezala ndengo wana marie bakboti baza na Kishasa azwaki hotel na famille na ye o bafandaki na même ville donc azwaki hotel ye mobali na nga yaki kobala nga azwaki hotel donc akomaki quelques jours moi bien avant après azalaki fête il fallait salima na salle na kenda kipe esika mobali azalaki na hotel la championne to passer nuit na lobaneti 48 heures avant mariage na biso esalema nde atuni ngai la championne na butu na tala monso ko fani na mbetu boy montre ya hotel nde koma ba mwinda wana na moni zaka 22h15 ou 17 minutes boy abikete Maria Lusamba wana James makoso ndazo loba na Maria Lusamba ngai na linga ko mingi vraiment nazo compter ko sala vie na yo na lingi kufungula mutema na ngai
Et puis pour ma camion na yebisa yo nazana eloko akobomba te o nyonso na yebisa eza vi na ngai tozokende kobala na awa eske ozana eloko moko oyo oyo bombeli ngai eloko moko oyo na yebi te eloko oyo kolinga ngai na yeba pourquoi parce que nazoloba boye lelo soko yebisi ngai na kolimbiso mais soki na ye koyeba ngo na ndako libala Maria Lusamba je t'aime bien ata obotelinga bana 10 yebake na kolimbiso te po kozala trahison naza mutu na koyiko comprendre yango ya na pesi au dernière chance soki eza na likambo oyo jusqu'à maintenant nano yebisi nga to ekoki ko affecter libala ya ngai na yo ekozala malamu oyebisa ngango lelo ou bien te sikolo la championne tango James ayebisi nga ndenge wana na bino o eza ballon en or na koyiko sa nini na koyiko manquer occasion oyo te na ko manquer yango te la championne nazalaki na mbetu tofandaki na mbetu toande kosala makambo na biso mwamba te me ava mwamba eliama mwamba lisolution nde ezalaka mwa obosimbi lipeka nde ezalaka kaka nde ezalaka nakita penya na mbetu nafukamela James nalobela o vérité te na rappelé oui mon koto zalaka na restaurant mobala bi oui première rencontre na biso ndo lobaka ke yo lokwa no botite moi soko bala il faut pas à la moi so botite ozo se rappeler abi oui po ezalaka devise na ngai ezalaka ba principe na ngai abi oui tellement na komaki na ba sentiment yango moyena yebso vérité exacte est-il que ndo moninga James na bota déjà nazana mwana nga moko ya mwasi na bota azana Kinshasa donc lokolo ko la mobali nanga so olinga kolimbisa ngai donc mwana na suka suka ifo ya kofanda ngai na yo bon mwana senga ki conseil pour la kosaki yo tozokende na mariage ezo déranger nga pe na senga ki conseil pa mama na ngai na senga ki conseil pa bande konanga bango batala ika bolamu nanga kite lem soko boya ngai mais lokolo pesingo occasion en or na linko ratete oyo ba vérité soki retenir kolimbisa ngai d'accord soki po komona kete lokwa na bota nde peut-être ko changer ba principe na ya vie eza problème te mobala lobi tu sais pourquoi j'ai dit ça Maria parce que je savais que tu avais une fille na solo la kana baninga na yo na réseaux sociaux na yebi ko bota yango nde na pesio ballon ngai poto na tiki vide pour ça la nini au tiré au tiabi. C'était une dernière occasion pour moi de voir vraiment si tu es une femme digne de confiance. Mais je bénis Dieu juste pour te dire que na yebi mwana na yo mobali la championne mobali apesanga na kombo ya mwana. Alors bien attends je vais te montrer. Allah qui sanga photo ya mwana na nga na téléphone na s'il vous plaît. Baninga utufanda kana bango au solo nayo na Kishasa camarade à quartier Facebook nde kuma na mutu nyonso za amia mutu nyonso nzoka ba solo la kana James bazwati na photo bakangela mobali lokola nga na yebisa mobali ke abota na bota te mobali alingeka katona ndenge ni te kaza bien avakende poto awa ndeka bana nyonso bazalaka akomaka mwa mutu likolo baka ko sente bon mobali azoyo kaka la championne mais mobali alimisa ngai a comprendre pourquoi dire wana nabi tango lobi bongo sina komaki na bolingo na yo circonstance na sala ke na wanga na mwana mais c'est pas que pona bombela yo mais na tuna ki conseil na ba mikolo ba yebisa kinga boye yango wana la championne mobala limbisa ngai to balana to bota mwana biso ya Kishasa aya na ba oyo mibale na boti na poto ensemble tozana bana misato. Eza mibale mingi balobaka ke moi si soka bota okoyeba te moi si nyonso tuté nde soki aboti fo yeba te yango mama soko ozana zemi ozana na bolembo zemi te mabele kitaka makasi pourquoi tangi komaka minene o eza conseil pardon bolimbisa tango mabele komaka minene tango tolataka soutien te poa wana nde kitisaka mabele yango omona kuta avant ko to melisa déjà mabele ses forme moko boy soko bokolanda caprice ya zemi ba soutien oyo même ata ba oya ya sport oyo esimba mabele omona ki ato boti mabele uzana forme moko kitoko e kozala te ke o matala nzambe soki ndeni te et puis tango libume yaka munene kolanda caprice ko kwanzaka te huile d'olive pakola likola libumu
tant poso ezo bendana nde salaka to sala nini to gratter au fur et à mesure ozo gratter yango nde salaka banduta pakola huile d'olive. Ce que je vous dis, c'est une, comment je peux dire, femme sage. Après ça, biswango, ba conseil à basi à zemi que moi j'ai eu. Et je vous dis, vraiment, naza témoin oculaire, que ma kambaloba keza ya solo. Kolanda caprice à zemi te que non, so kozana zemi, o tikango, ezo zala kaka boy. Te. Kilo wana nde kitsaka mabele. Ya. Luka soutien moko, ya singa ya makasi, ba singa ya sport. Là, takango vraiment de temps en temps, ma belle zala na support, oko mona ki ato boti, ma belle ne kozala na forme moko ya kitoko, na forme ya malamu, li bumu ya, pakolaka, huile d'olive. Soko zo ya munene zo fonga ma poso, andi te zo benda na yango nde bimsaka banduta. Pakola huile d'olive, et kosala ki mini nzote zala gras, et zala sekite, moye po kwanza kwande zate, moye pe nduta eya ezate, ezape na batu mususu, bazana nduta, depuis bo mwana. Mwana za mwana mkina na boti te loko te me nzoto na azane pe muta munene te azape munene te momoni nzoto ezana banduta. Donc c'est un peu ça pour na koloba kete moi si muso ko ozale sa boti me asimi nzoto ne kitoko okondima pete akute na mobali soka yebisi te ke na boto bento yoka sangote okoloba ke abota te. Donc c'est juste ça ndeko Maria lobi mobali na ye asala nini alimbisa ye mais akosa ke ezalaka circonstance ya vie circonstance ya lisolo nde tindaki akosa mais gloire à Jésus yango esalaka nini aye ko yebisa mobali alimbisi ye yebisa bato la champion mokilo eza mabe obomba seko surtout eza baseko ebombaka te bato 4-5 bayebi ko bota ekobimaka kaka to uta si saja koloba yango il faut koloba yango pour éviter kozala na ba nuit na vie. Ngana komisi nzambe pourquoi parce que mobali alimbisanga. Na lingi bino ya trop c'était la vôtre mbote mingi na dadi na France. Elle c'est Mercedes Benz donc mbote mingi na bino babonyo boza ko bakisama bienvenue na bino nyo surtout merci beaucoup na ma sœur nanga Irène Masiando que j'aime beaucoup merci beaucoup na moi na mère cœur sensible vraiment et kenga na motema botenga nyongo na vie. C'est ça la vie, c'est ça la famille. Concurrence moko loyal, trouver la nini. Kaba vie trouver la nini. YouTube okak, toko okuta na nzela. Osuminga ya YouTube ozalate ba abonné na biso ba ozalate. Mais tant que bandeko, to songana, to se soutenir pour que liboso. Vraiment merci mingi, je suis vraiment reconnaissante. Ma banga wane yokani penza e beti ba tonnerre kake betami na Suède. Merci beaucoup na bino ba oya ngai bandeko. Na lingi bino ya mingi ba abonné na ngai pe bino ba bo soutenir na ngai. Merci beaucoup na James Makoso, merci beaucoup na Kennedy. Vraiment merci beaucoup na onyo sosala rapona Dikina TV. Vraiment naza reconnaissante. Na yebi nga moko na okokate musala eza monene bino ba oyo pe botala ngai boza vraiment bienvenue pona ko soutenir ngai pona ba conseil esalaka nini ezalaka bien esongaka kaka ko mutaye ba nyonso azate na lingi bino ya trop c'était la vôtre la championne la femme à plusieurs casquettes tokutani mbala simanda ba numéro ya kafu bye bye.